Alors, bonjour. Ndeka na lubaki bana bobinga papa. Papa bobinga ba maman. Émission na bino yango bandi pour le mariage ensemble sur Amélie Nitunde kana ebsabino tout temps boyebi ke émission pour le mariage c'est émission ya famille to belaka famille ezaka émission polémique teo ba finga ki boye bazong c'était et puis ça bonté parce que émission na eza émission moza éducatif donc quand on parle d'éducation on peut pas insulter donc c'est émission moi ko finga ba tout ya ko tonga te metro belaka kambo etali éducation parce que ndé toza boye na mokili muto za ndenge nzambe akela ye muto za ndenge nzambe asala eza bato mususu abotami lelo azana ba parents na yeso mibale papa mama babokole malamu tina ndenga koli ye pa bale aboti bana na ye eza na ba mususu abotami akuti mama sa kufi to papa sa kufi donc ezaka nzambe ndenge asala mutu na mutu bon boyebi kaka mameli ya nito à chaque fois na déplaçaka dalingaka ko ela bino mambo bien na set na ba gros bisous na Diego ngangwe to ba mama bosaninga mama bosane te Diego ilo moka na sepelite vraiment 17 jours na Congo beninga te même pas coup de film moko place ta chako na okendo longolo ka mingi te na ozela doubler ba gros bisous na mon meilleur ami hein Alpha Bumbika. En tout cas, je te fais des gros bisous. Ah, ce qu'on a ça, Moussala de Boyebi, Nalingana Moussala. À part service de décoration de la Providence, Boyebi qui m'a mis Nito avec mon émission qui est intitulée Préparation pour le mariage. Et monsieur Ozo, l'exception, ma cambo belé, et ça, la jeune fille, la jeune garçon, bateau banakata mabala, op banakata mabala, te ba veuve, ba divorcé, tout ça, ça fait partie de la famille, ça fait partie de mon émission qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage. Nakasi, ba émission, Moussou, dans votre ça, à la fin, passer bon moniango. Na seule émission, à Lamba. Na l'expérience basaka mbisi ya mai na kinkole kuna bomona kiango na l'expérience na mama alingane ni basaka pondo ya limbondo botara kiango na l'expérience na mama alingane ni basaka ngolo bino mo bomona kiango donc l'expérience ne basaka pondo madesu melelo eza mambo pondo madesu te lelo na yambeli bino artiste pourquoi nazo yambeli bino artiste parce que ba artiste baza batu monko baza populaire bato baza populaire te parfois ils ont du mal à koleka devant caméra pour na ko expliquer pour na ko solo là voilà pourquoi j'ai l'habitude ya ko yambela bino ba artiste je l'ai toujours dit que mon émission est ouverte à tout le monde si tu te sens en l'aise obi ke na ko koleka na préparer pour le mariage pas mameli ani tout obenyinga na numéro nanga oliki na émission ce comme ko zela comme ko ya ko édifier ke le comme ko ce que olobie ko zala bien et ko toucher batou et ko édifier ko hésiter te benganga koleka na émission nanga ya mbongo te yeza ngo ya ofele. Voilà, donc le na mbeli bino artiste moko ya munene mais na bika congolais a compliqué tant la ba ya munene kaka artiste ngo pe nani pour na biso congolais a compliqué complication va vraiment point fort na biso ye moko a se présenter pour na ba comme na nyo surtout na bika na kombo moko mais na bika mutazaka non poste non prénom mon appel non marital sobriquet pe hein zalaka. Bonjour maman Thérèse. Bonjour maman Eliane. Moi na présenter na bato ba ta biso ngana yebi kana comme maman Thérèse mais na yebi faut ataba comme misa tout mine est-ce que ko ta la bato ba ta émission na biso pour nous pour le mariage je me ko se présenter avant que to ba émission na biso nga maman Thérèse Thérèse za kombo moko sobriquet quoi kombo scène kombo nanga Anne Chika ngalula ba ba yebi ngai babi ke wana ya Anne ya baleki ba to tanga na ba babi ke wana Chika ngalula. Voilà. Moni, mon côté na mutezara bien hein. Nous aurons des Thérèse ça on peut comme on a été ah maman Thérèse. Maman Thérèse. En tout cas avant la émission on peut sonner merci. Merci vraiment ndongo ndimi ko ya manga c'est vraiment très gentil hein. En tout cas on a perçu na pour émission na yo. Ah maman Thérèse. Émission ngai esolaka makambo ebele. Ndena utolo ba tout à l'heure. Moni bato ba yebana omoni bino ba artiste bozana vie privée te. Et après le là journaliste chroniqueur to chroniqueuse bazarana vie privée donc vie na bango zara toujours étalé zara toujours public alors to cela de tout et de rien on permet de poser la question sur l'angle besoin poser une question na capable de répondre on a moins qui nous répondre te na bon pour nga moko maman Thérèse au moins une femme douce on t'a encore te moni so ba pesinga rôle faux personnage ezalana personne aussi ko oyambi Anchika personnage ça la attend dans sa théâtre ngas ko nali ko ta Anchika longa mkezong sana ki maman Thérèse ah tokende kasna ki Thérèse Thérèse est-ce que ko betela bato ba tala surtout ma fille Naomi que j'ai fait des gros bisous ai ba pesa qui est maman Thérèse Naomi maman Thérèse za maman le quoi maman no Eliane Nazalio maman na Diego Sebutu maman na Sabrina Sebutu maman na Doudou quoi maman na Lisa Tumba donc maman Thérèse za penza moi si anda ku na bana nae
nde na yambi bino epa na nga na kombo na Yesu. Amen. Azoraka kombo Yesu zo répéter. Est-ce que les pharisiens zo sala ou bien te kombo na Yesu na bokwa mi papa na nga pe à son âme, prophète Anaclet Kanda. Naza mwana ya Mosai na Nzambe. Biso to embaka ba na yambi na kombo na Yesu. Gloire à Dieu. Merci na kombo na par la grâce de Dieu. Parce que moni batebele ba kombo batanga kombo Yesu mais na ninga ki pharisien quoi. Te. Frère Lewis a biso to nya yebisa. Kasta musuboli asa numéro ya mwana yebiti. To dia biso sa numéro mayebi ke Thérèse azanani. Maman Thérèse to seulement Kevin na yo privé. Ndena wuti lo baba artiste ba na vie privée te. Mais to seulement mke. Ba question za yo ba réponse za. Na yo ki otengi ba kombo bana mère de famille. Est-ce que ndeto so la boza marié? Parce que mon toko na bana ma bala pété. Oui, nazaki vraiment marié, une femme mariée, mariée penza na ndako na nga libala na perda mobali na nga. O ya botsanga bana wana na perda bango, na perda qui est. Mais maintenant naza engagé na mutu mususu parce que ça les 16 ans. Pour mobile na dimita ko vendre pe 16 ans ça qui est abala. Bango même sous 2 ans, 3 ans bali. Ça sera une année. Menga siko depuis 2000. Lelo 2016 na perda mobali na nga. Na ko pe ko s'engager na mutu mususu ya mabete. J'ai fait de gros bisous à Florence Bandou, autrement dit Florence Emene, à maman la Preston, hein, de gros bisous. Oui, qui maman Thérèse a perdu mobile nae, mais à cause de remarié nae, donc ceux qui m'ont accueilli, donc on a toujours la possibilité de refaire la vie. Maman Thérèse, tout ça n'a mukili kamwa musala après to kota na makambo oyo monsieur Elba, musala ndengeni. Musala kimia na mawana kolo do kizo tambo penza pepele. Na mono kimia to denki maman Thérèse. Yango na lobby na yo te siko awo yambi anti yambi mama Thérèse ya ngala linga mama Thérèse ya donc musala pe perdé na ndenga mukete musala pepele ozo yebela te ngana oyebe te no tela kandi makambo yeke mais ozo yebela te umela te na umela yebela po umela au moins qu'il a gagné yo o gagné ngate toi non nous devons continuer musala yeke na bien gagné yo bien mon Zambé surtout en tout cas kimia. OK maman Thérèse obi musala zo kende bien na CP li vraiment ndenge olati na mo olati hein depenza ndenge penza basenga biso ba mama dolata. Merci. Surtout que atozana mois de la femme. Voilà. Maman Thérèse souvent tango sara ba film pour malgré na ko simba limbisa malgré ta lelo bombi yango mais na yebi yango déjà. Longola nani ngalula oezaki maman Thérèse. Bon souvent nga vraiment na lingaka ba modèle tenaza na ko banga nyoso hein on naza moi poitrine bombée modèle tam su onga na otongisa na lati so mamila chata lati yango et ça la ndengo na te mais songa na lati yango et ko sala moi poitrine bombée vous comprenez et puis d'habitude na linga penza tenaza ma sœur akoufanti. Il faut que on a ba sera couvante ba tungsa bon modèle tina kingo na linga ming décolleté décolleté no sa fierté femme noire femme africaine na linga modèle nga moi jar nango ke na bomba makasti na ça comme on côté maman ngia poitrine ngia bombi maman Thérèse na lobi ke décolleté ne salaka femme africaine femme noire non na ndenge mingi disons batu mingi na mona un peu mingi a jouer maman mais là tu n'es pas sous pantalon là tu n'es pas sous nini mais nga préférence non jouer maman là tu peux ma puta c'est ça la façon dans le malgré attention là tu ma puta mais au tiki moi hein bon côté quand c'est trop dur maman Thérèse ato bombi on a bien on ndenge zalaka maman Thérèse ata lelo bimi ata biminga lula mena bien on ndenge zalaka o moni kinga lula ndo salime o moni pe modèle lamba oyo so ba chaki le hotel ba kina bimisi mais ce que les andengé na lati peut-être peu loko pe na lati na se et sengi bongo libaya petango serenga moi poitrine. Maman Thérèse tout à l'heure tout le baquet pauvre papa abana que son homme repose en paix assis à Kenaye déjà et tout au 16 ans au refaire vinayo mais oui que c'est pas donné à tout le monde ceux qui n'étaient à perdre mutundengwana à refaire vina mutu surtout qui a joué sur le mariage je trouve que c'est difficile. C'est difficile, makasi. Pour nga na bala trop jeune, na zo fiancé na l'âge de 19 ans, na bali na koksi 21 ans, na buti moi na ngali boso na 23 ans, na peur de mobile na comme na 27 ans. Trop jeune. Trop jeune. Bon,
makambo nzambe sikoyo ndenge na fandi eza omoni bolingo eza lo moki eza na kati ya batu ya lokola niti biso saka œuvre d'esprit euta na mutu eloko so tia na mutu nde boka balobaki ba croyance surtout biso ba africain to lingi ba croyance mingi so longono na mutu longo na ngope na fandi na bitin pour na longo le loko eza kati na nga il faut nde batu ba linga nga na nga pe moi sina pe trop jeune na ko pe ko s'engager na mutu mobwe na refaire vie na nga na ta pe liboso yango pe na m'équipe et simbi nango na okende pe liboso. C'est très bien maman. Sikoyo nangana tuna par rapport ya musala. Est-ce que musala ozo sala papa na biso ya sika? Alors tu continues toujours dans musala bien ko biso que stop. Mbila lobi stop allez temporiser. Na moment le kola zo ndima ngono na zo sala. Aza mobali so ya lobi ke natika. Yé pas tché bablo konyo surtout des aka mobali penza ya s'engager lobi mais na bala moi so ya tika théâtre na rotika. Wane komiso peka. Wane gas obi ke so ache bilo konyo bilo koneti ni. Ache bablo so na en place ils ont comme quoi par exemple. Non à balinga abi ke na bali moi si na lingi sous théâtre été. Et mais dans moment on a toujours vivre normal na balinga té. Moi penzo na ko oyaka ki na ba grimace no ki tika théâtre ici matin. Peut-être au tixinga théâtre le balingate et simbate. OK maman Thérèse ba to bazo tala biso na si ba comprendre très bien ma solo ndeto solo là. Maman Thérèse na yebike okoma na groupe na yo vrai ou faux? Oui vrai. Okoma na groupe na yo? Si. OK na kati ya groupe oza na ba jeune fille baza na kati ya groupe. Ouais. Nengo travailler kana ba. To travailler na ba. Souvent tout monde a tango bozo sala ba théâtre ba fille balata ka selon ndenge ba rôle. Barol ba pesa ka bango. Mais est-ce que biki barol na ba pesa ka ba fille même yo petango sala kana bande ko mususu bien que na mona ka souvent maman Thérèse ata maputa mais il y a des fois pour maman Thérèse la ti collant il y a des fois pour maman Thérèse to ebinenge o la taka ezaka ka masolo tozo solo za musalo salaka eza ndenge wana mais est-ce que biki kolata wana parfois ejenaka bato ba otala net boto vandi na bébé na sonda zabwe akota tantine moko atiki ba nyonyo na ye etika libanda abeti ba tatouage parce que bibi parfois je na kaso bato bazotala ngo non et je na katé et je n'étais parce que ponga ino ba pesinga i rôle mobo personnage na ndumba to kutinga na ndaku nanga mettons wabi ke na incarner rôle mo na Peter ko tali puta te maman sûr Peter ko kende na église te Peter okende kaka na boîte okeka na ba obinaka musique ya bato ba jibe ba wera ba Félix. Vous comprenez? So obinaka na pasteur na la petite descente na ke inde jo obinaka net na la petite jouer ma pasteur ça va. Très bien. Quand soni tinde na bimilo kwa ya misanga mobilo kwa ya Marie. Personne nam ya Marie. Personne nam Marie misanga. Ya Marie bandolinga kolata. Bimilo kwa ya Marie, lokwa mama Sanjou. Talaka. Côté na baligné wana. Kasi mama pasteur. Siko so bisinga ke na jouer moi mo pena muto esaka te pit na melana nga masanga. Non jouer boitende na net na pièce na nga na osala rôle mon na lesbienne. Donc non là tapé nan de ba lesbienne ko bat ko mo bien nga lesbienne. C'est que incarner rôle wana très bien. Mais siko so lobi na muto jouer pit. Papa maman bo pesa chance ala ta ndenge ba pit ba lataka. Vous comprenez? Wana simba. Wana toza d'accord nango. C'est quoi le problème c'est quoi? Au moins bino ta boseli musana na bino. Eza lokwa apenga étant na sa musana nga service traiteur de console la Providence. Au moins la pe mutu musa vandi abi mamele ni tu ngolo neza kitoko ngolo ne la leki na sepeli. Au moins la pe kaka ya mabepe zanga te nga sepeli ki nanga nango te ndeto ba ke mutu na mutaza na opinion na ye. Mutu muso ko ba likambo mota malamu, muso ko ba pe pona motema mabe. Wana eza ki congolais tozala ndenge wana. Depuis la nuit de temps ba congolais toza bongo to miyebi toza en difficulté kondima mutu so c'est le kamalamu toza en difficulté opesa mutu félicitations toza na facilité ya kofinga kaka mota mutu so loko te ofingi kaka ayeza boye tala boye motenga pe na binga bi ma Thérèse na mona ko mbinga nzoka na mwa mkuse ondenga na mulai yo amwinga na bisonga bi yo pende talon mutu tomboli yo parce que congolais nga peka talon te tombola o moi ki kongola mo yango wana to zandenge wana to modèle la biso yango wana siko ezandeni mama Thérèse eza ke soki ne to tala mo théâtre ataka ngo mutu moko te théâtre fo botala ngo mibale misato ebele po boyoka goya théâtre alors tant to taka ba théâtre wana kana za ko informer yo tant to taka ba théâtre et que to mo bande ko na biso ya basi balati batiki mo ba poitrine libanda batiki mo makolo libanda o mo biloko ngo musozaka o moni mundele kocha mundela temi ana mutu mwindo mundela lati vraiment awa penza kilota muke
mais eshoka mutu te. Mais tandis que mutu muindo vika te ngamna lobite za kabongo yo mutu lobi yango non to mona kata bana biso connaître tozalaka bana biso mo ba kamala bango mindele te pour za noir somo ya mutu muindo et atiraka yango na lobi ngamna lobite za munde na penda lati bon munde na epe ko attirer non so moni poso na pembe mundele na ya mutu muindo balati ndenge moko balati kiloto ya kilati kilote okotala penza mutu na pembe te okotala poso za malti ya mutu muindo yango ndio otala mingi siko mo so bovandi boye bozo sola na kati ya ndako bota théâtre boza ba basi ba mibali ba mbele ba critique trop okaki mo ça ezo s'exposer boye on a tobela ba théâtre na ba danseuse vous comprendre mutu oyo ayebani te asaka nelo alati ndenge ka bongo na balabala ba okipe ete mais mutu oyo ayebani déjà comment na yebani mama Thérèse Boyo si la bisal o Irsil Pechanga donc sora sali bon mutu face nini ba tu faux mais c'est ça comme na émission na bi ça par rapport à rôle ba pesi na c'est qu'on na bi koza na posé pela ya na posé pela na sili sakaka boyo continuer ça va ngana lo tena bien par rapport à rôle ba pesi jamais ba ko pesa si la maman pasteur alati ndinga lati wana. Vous comprenez? Et par rapport à rôle, jamais beaucoup de personnes rôle moroboy. N'a pas na lati d'ailleurs n'a pas na mission ko la tabla mi kusiti. Na ko katete Dieu merci na ngomoni Diego na ngamubaye munene na koko na ngai. Tata ba Diego kan sak Diego oya yote oya ngala tikina. Ah yo bana Diego. Ngapena na Diego na ngai. Diego na ngai na ta mubaye munene munene mandefu. Siko yemo pe un moko bien olobi ya solo a critiquer pe batumsu na télé. Et maman tande alati. Pota siko nga mama ya bana ya bongo. Na ki ulata. Net petit frère nga Jansina Paris on lingate di okana mo sine bibi watunda wa benga nga mobali ya moto ndenge no lati boy abi ki ese meki ni alata ka trop descente vous comprenez na ko lata ngoti mais eza par rapport ya rôle na ndimite ke ba pesika mutu mo rôle ka bongo ta zuka atiki ma belle libanda au sa ngoti ya pa encore mikole comme ba tatouage mona ka ana libele pas ana tatouage baksa na mo botete nga baksa botete tatouage pas na ko tiango te pe baksa botete esangelo moto so za kitoko ya kitoko bat ba beta tatouage pourquoi ba beta ngomenga na beta ngoti OK ce qu'on a qui na idée na ngana banda ki voilà au monde se to tande to bongo na mibali au monde biso ba basi to lokwa ba fleur biso ba basi to linga te to suka kana ndako libala na maboko kaka ya mobali ozomona moya moso lingo lingate ozala na mbongo talaka ke Angela Merkel oya nini ya mboko nini ya natanga kumona ya zane Congolais ya ni Allemagne tale bela mbongo maza mobali ya azana mobali malgré mbongo mana mobali surtout ba parce que biso ba basi to skanga nda kwa nenda kwa surtout ba africain non ba ka ba Congolais parce que nga na saka musala mabala quand je fais des mariages na sela ka ba Congolais na sela ka bikolo nyonso tout ce qui est africain nyonso tout na sela ke libala pour te dire que ba africain to lingaka mabala minga tape mindele balingaka mabala mo mona ba musala ngo ya bino o bosala ka c'est vrai c'est pelisaka biso mais faut totala ka pe avenir au mona bovandi bona ba mibali bozo talaka ba supende ba s'exposa ka na sepende mais moi ça botango linge boy nzoto nene so tout muto sa monango mais bino bozo ko incarner bino ba rôle je suis pas contre naza contre batu ya théâtre te ke boy na boya Maxi Bondo naza contre musana bino te naza ka ko ba critique batu balba pona bino o ke bino ta mususu boyo kakate il faut biso nde to ebisaka bino sikana yo poto mona pe mutu ma osukane pe na piscine ala tika mayo mana mobali amo se libala atiki nzoto ni soli banda te oui ba Congolais totalement pudeur mon boy te bon eza culture na biso exact mais nous parlons de Congolais ma voilà eza culture na biso mais ce qui peut neti na la piscine non sukaka na mayo okokate ngande na okokate ngande na okokate mususu okokana ye et ça dépend vous comprenez ça dépend mutu na mutu ayebi ndenga me maravina ye et puis mutu musupe mobali musupe ndenga sana bali moi selinga moi ça te loka mukuse ma congolaise. Vous comprenez? Te mbe mubulu te bali be musna chena ndaku. Angali nga musna ngala ta bloke dzembela te. Nenga musna ngala ta fashion nga musna ngala ta boy. Neti nga mbai na ngali nga am sona tanga comme les garçons. Na la ta mine comme les garçons. So la tibo en tout cas baby ça va na linga ola ta boy. Voilà yo sepele. Kitoko makasi po ya memela ngango. Ah memela nga ba comme les garçons. Linga bongo. On est salé bien. Ça nga bien. Ce que so mutu bususu. Encore ça là tout moi qui baby. Talamoni loko nyuso loko kaka ibonga kana liboko mutu. Vous comprenez? Moi c'est pas bonga kana maboko mubado mobali nde apesa ata musu moi sina idée zalabo. Peut-être nde balata wana bi bana mo ba sepela nde balata ka.
condamné pour rien. Mais pas les pour tala. Em so abeti no liso mama condamné. Mali na beti no liso nde mususu mais na kuzu ka mtabenga fi wana. Mama Thérèse, esa condamnation te tozaka ko solo là, tozako partager, tozo condamner mutu te tozo solo là kaka. Mama Thérèse. Ngana ke église mo ana Kinshasa na biso ka nena za aboy. Yobi ke ngava na Paris. Oui, na yebi vona Paris. Na ke église mo boka na leti pantalon, na kumika na porte ba kanyenga liputa mbala. Na biso pa église mso tokota na liputa. Mais eza pona. Liputa na kitambala. Pona. Te biso moni bon na yebi te pa église mso. Biso penza église so ye na pantalon okota te faut couvrir mutu. Moi ça sembela mutu ya kokanga, olati trop de pour toi liboso na Nzambeti. Na liboso na Nzambe, na liboso mutami beko. Na liboso na muto basaka na jeta mona na te meto to saka iko lika batu nyonso biso déjà mo beko eza bongo biso ndima ba église muso ndimo mona bakoti na kola o kota te mana muzonga biso bana liputa olati bien okoti omoni hein omoni mibeko ya nini c'est comme mibeko on eza Nzambe mibeko sikwa mibeko o bina biso culture coutume na Nzambe esimba te po Nzamba kutumta coutume te Ma Thérèse yepsanga ndingo za boye oza mwana wa mwasi. Hein? Vous avez moi c'est Sabrina. Voilà. Lisa Sabrina. Bah gros bisous. Lisa na Sabrina na Fanny Sabino ba bisous. Est-ce que Sabrina soko yana mobile na anandako? Ba teni o la taka na scène. O rola ta on devait bokilo na. Ngala ta mabaya. Oui mabaya na la taka wana. Ata bokilo fa de 5 lote na la tina libanda. Amateza. Ba nyonyo libanda. Eza nyonyo libanda te. Eza musuni libanda. Nyonyo faut commencer ma mitu ah. Mateza biko sa mabe. Oh, mais non ko so no so ni biko oyoka. Tika talo pena longi bien. Eza musuni. Eza musuni ti liboko na nga omoni liboko na nga yo moni boye. Mais soko moni nga pena nyonyo na nga ti awa na mito mabe na ngobi na tiki mabe libanda. Mais mabe na ngeza bien na bombi na kata nzoto. Omoni misuni na ngai. Ndongo mona kingo na nga misuni misuni. Oui, parce que c'est aux défendre ngo kaka. Mais za bongo ti. Tolobi nini kesi. Na biso na ki église mo basa nini ba zipinga liputa na kota te boye na pantalon eza nini malamu te. Yo mo bipe une église na bino ba sala bongo. Mais combien de femmes mutu oyo osali eloko mo bona baka pona ba fiate. Ba to pona batata te ba ndeko na biso tolinga bino mingi. Bo saka mosala ezo sepelisa biso eza bien. Mais tozaka kosola pa ezaka makambole kana na vie hein. Yango to sola po tous mo ba correction mususu tam oyebi ke mutoko zo sa eloko ozo mona ngo bien mais ba tout mo ba mona ngo mabende na uto ba ke mosa suka kana nda kwa nini ya libala siko soko zo sala musala moko oyebi ke ba congolais ba partout dans le monde entier ba kotalo surtout siko comme na internet siko otiki ni surtout libanda mo bloko mikuse naza na contre tatouage teza nango show ya moto tatouer mo mabele na yo tatouer mo boy mokili esa nini etali moni yota mutu pa ko sepelane na yo sepel na yo nengo zabo a sepel na ja basi wana mais est-ce que tu as bantu très bien obi ke biso ba bantu to ba la famille ouais oui bien ngo obi ko ko na mwasi na yo olinge makasi po bala même famille telemelio yakala te yakala te man yakala lelo te non mama kala ne biso na mboka na biso ba luba na bena vrai muluba kasayen ngape na muluba muluba à 2 milliards %. Bato bala biko mususu te. Oui bien. Mais les longa na ba grand frère. Merci. Les rois de l'ombre. Voilà papa mbote na yo. Ngai ba yana biso musuba bana ba Congo. Ba sakata. Ba ndo mutu bana na ba famille musuba ba bana na bango penza ba bikolo musuba zali. Mais kala bazo ba bikolo musu tenga papa bana nga azaki ne ngwaka. Ai mungala. Mais lelo ezana mbaka mususu. Ma Thérèse to balka mote. Lelo oyo. Ceux qui m'ont balé à sepeli na moi si na ende na uti ko décrire wana abifa ki do balé. Est-ce que so mona na bantu mo balé bimika yimo ke na famille mo songola ke bala. Oui, ya okende yemo côté. OK yemo côté. Non, OK yemo côté. Avant be akende. Ya na mo ba. O to lo bakaka pona ko aider parce que za ba maman mususu hein. O ba benyinga bana na ba ba basi. Basi yango mona wake pa bokilo mo bala na biso poto ke pa bokilo ala ti pantalon taille basse mon sous-vêtement ne libanda mo bali pe le kola wake pa ba bokilo non siko est-ce que siko ba sala que erreur na poto mindele makamwa na biso to salaka ba sala kana bango ngote les noirs ils le font avec excès ba sala kana excès ya excès mindele ba sala kana bango maka mais non
surtout biso ba congolais tozokali comme ça to déformer on a ndenge na biso mindele basala kango te mindele za ba artiste au mona sali mo tatouage ya muke mo boye mindele basala yango te mutu mundu soko a copier kwa mundele asala on a excès voilà vous comprenez c'est pas que mindele basala bon non c'est pas ça maman Thérèse idée ya opunga poto sa musala poto bato ba olanda biso ba comprendre bien lelo oyo Sabrina nenga zawana azu mobali lui Sabrina est-ce que mobali Sabrina akoyaka yo moya ko bala Sabrina non avant ko ta pa na yo akomema Sabrina et pas tata moi aussi a même pas ya noko et pas ya maman kulu tu et pas ba cousine pour ba sani ba approuver mais na kati na bango ba musu ba kolinga Sabrina ba musu ba sani ni ba ko boya c'est pour te dire que décision libale uta pas mutu mon côté ouais kala nazongi soka wana kala kala ezaki ke mutu nazolo bele kolote te na lo bele kolote nazolo bela façon ya mutu ndenge mutu azali vraiment répondre à la question de Pesinga kalezaki mutu azu mwasi na ye il faut que famille mutu eloba nda bala mwasi wana mais le peut au monde mutu supa ko zo mwasi na ata famille babo imaki bala mwasi na parce que bon balé malédiction te sans cause ni l'essence mais bible le bini et le bini le mal sort non de tous non oui bam suba olinga te mais mutu ba balé balingani bango mi balé yo pesa accord non de pesa papa binomi balé bo yoka ni penda bo comme na point no libala bo keke pa tata mwasi moko boyi ayebi se mobali no ke yete y a un sens te wala malédiction sans cause maman Thérèse mobali ataza na mbongo ya ndenge nini jamais akoki bala mwasi kaka ye moko soki famille boyi ye moko te tata mwasi boyeki mais noko ndimaki ti oso comprendre nga te tata mwasi boyeki mais noko ndimaki ya mobala boyaki mais ya mwasi ndimaki na leki mo bandimaki lelo mabala pe mingi to koma omona on exerce comment nango nyo c'est mon intérêt eh bien oté maman Thérèse au monde peut que Thérèse moi défendre on boka pona yo sala musala ya bato balata ka mabe yango zo défendre balata mabe te tenue de scène bata mabe te tenue de scène oui tenue de scène ils ont quoi danseuse so bina on lata bongo mais ce que tu n'es là là bien mais est-ce que maman Thérèse ce qui n'a ébi ce qui bande qu'on a biso abasi mingi musala les amabete musala les bien makampe bossa ke zaka bien sona biso ke bande qu'on a biso basi mingi toi na bango na pote belé ba danse ba ex danseuse ba chanteuse ba théâtre surtout talipé bien ba maman biso chanteuse auto yebi penza ya mbora na biso ba balité est-ce que oye yo kasi bande ba bande ki ko yemba tina nde ba binaki bazange ba mibali matériaux est-ce que ba passer monsieur déranger à ma case passer ko la mutu na poso na oui passer pende ko la mutu il faut en passer mo ya bien pour obeta liso na nga bete lo liso na nga au moins CV na nisa ye penza maman Thérèse bisanga na kimuluba no wana penza kimuluba no wana 2 milliards % lo yanga bokelo penza ko mona ma ba place na ba parti o libanda na kimuluba na malgré balaki kolo mususu na kimuluba na ndé na sepela ko la ta beaucoup faut comprendre moi amuta chiba ou wala chiba faut après quand même en tout cas siko nakasi bozo ka bébé maman moi maman Thérèse aza moto moi maman botinda kinga maman Thérèse aza moto makazi azo sala abandaki na o naza soki tumba soki ngalula makoti vraiment ki Thérèse na maman Thérèse siko nengina senga la cameraman na biso ala nsena no publicité service traiteur de coration la Providence ota musala ngana no ndenge ezalaka et tout pour comprendre penza que musala ngana osa papa pour le mariage ça fait partie de mon travail donc faire la biso avec plaisir pour que la pète na banda te bo yonde le lobby ke ngalo balela olinga ya ko balela kuna ngala ozo bana so zonga mais non foot bien pour ça la rapuna il y a pas comme deuxième personne il y a pas de souci alors on aussi la caméraman la biso ala installer biso na publicité service traiteur de décoration la Providence total na nous to continuer ma sona maman Thérèse pour yeba pourquoi naza ko insister na makambo parce que za makambo ke batininga kotinda na ba parents na bandeko ndenge zalaka ke soki nazuka mutu mona balabala bo comprendre bien te fona zo mutu o asala makamango alekala makamango pona to ko se comprendre donc na sengi na cameraman na biso ala biso publicité à service traiteur de décoration la Providence donc on se retrouve dans 1 minute. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I belong?
can you take me home? Take a look at me. I'm the alien from outer space. A seed in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, manifestation and destruction, it ain't my game. Completely insane, and so your game is over now. Space invaders. S'il vous plaît. Applaudissez pour Monique qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Monique qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là, vous la voyez physiquement, vous allez sortir dans les cabines. Vous allez sortir le plat de Maman Nitou ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Merci. Maman Thérèse, au monite. En tout cas, félicitations que les bossons Zamba Tchango Souma Boko Koleka. Pour la monite, on déjà qui toque au Makasi, en tout cas, on dit matim, tout ça la bloque. Bon, ouais. Bah, décoration, c'est au monu, on a défilé, on a tout ce que moi, table, bah, marié. On a ça là, on a Naomi Nitou, on la relève. Ah, en tout cas, Naomi Nitou. En tout cas, félicitations et belle continue Bordeaux, ma boko, on a des zawana et pamba, mais ça a ramsana. En tout cas, c'est peli. C'est amen. Ok. Maman Thérèse, au monde musala sala, eza ya mabala. Mabala wana, eza ka pona ba congolais te, voilà, ba ivoirien, ba camerounais, ba centrafricain, ba ngwe surtout ba nani, ba client. C'est comme on temps ba jeune ba zoya pona makamna ba mabala, peut-être qu'elle toujours en contact, net nga na garder na ba relation, na ko garder ba relation na ngai, na garder ba relation. Ba nana soki ba bali ba kei problème eza ba zonga ah maman Nitou. Netala boy au moins na ba bokilo kuto ah mama tala bana no balisaki tala mwana na mwasi azo ya pana biso artiki boye biso soni ba papa bazali boy na boy au moins tanga to semso na ti pantalon kuto lati no robe na ngo bimlo ya mari weka kuto ah ye kutala ba mate na semu tata kina pantalon po il faut na s'attendre na ngo kaka parce que kongolo to zaka ndenge wana mais ndeko nanga mwasi au moins ce qui libère les gens on a importance de la valeur mon côté de tozolo belate surtout le bezaka pona to sunga na kaka ouais soyez bien motaiba ma sœur bande kona biso oyo bazala ba danseuse oyo basala ba théâtre to avant bino to yatuko batiki mingi ya bazolela boema biso bolela ni tant que mo bandi mo ko fanda musa na bino etulisi ba moti ha na contre yoti na yebise ke musana bino etulisi ba yo musana biso etulisa te biso monde to boyaka biso ba aventurer ebele musana biso etulisa on lève boire sérieuse makasi pour la nilipole lo lati eza kolata te omoni kolata maser msu pe na couvent abimana betani makama be na balabala oye bien nini oh mabimane pa bimane mibali me basala ve liboso nzambe bakosa biloko wana te
mais lelo basa makambo zoba ebele ko kanza te ka so muy mutu abiyema na ende mutu ana za pit mutu ana se respecta te te ngai te kasi on a lobby te ngate batu o batina ngana la sélection non répondre batu ango non répondre Diego moi na umta chinda kio na ngango ete na répondre Diego ngango ete loko tinde mama na bino ko tuna nga question batu batika ba nyonyo na bango mususu pe abomba ka nyonyo na ye penza za si ma pasteur asime ya pasteur ya Bible keba mordante. Mais mutu mususu pe nenga lata neno po landie pe bo moi si mo on dit makutu te so yeux au sepeli ozomona ça dépend yona biso za personnage je joue musala nango na se musala ngala sali yango neti ngana se défendre na ndenge nanga na bike ngai na préférer mabaye kanga ngai te lokwa mutaza na couvent na préférer libana ngala so mpepe na mitika. Vous comprenez? Seconde na zana na peso exemple mutu aza njoto mikie. So la tika modèle libana nga. Musuni na yego bimate chokete. Voilà, likamifalo lo bana pesa wangu. Ya wani kampani ya biso kene ezana ti mundele na mutu mwindo. Mundela talati ay mitiki na. Ko aza na bassin te. Ba exactement ba shoka kate me biso na ba donner. To shoka makasi. Omani bien. Omani osolo ba boye. Ndele ko ngapa na oboya na onyete ya sete. Mundela shoka mninga ni mundele. Mutu mundi pa shoka muninga ye mutu mwindo. Po bango kutuda ko lata mabe bango de ba champion. Te balata ka selon saison. Mama selon mboka na bango ndenge singa. Kasi nde yepo mona ka kuna bango pe biso ba kuna ba taka selon saison. Nde bo fena mboka na bango. Bola ndele lata na bango ne makam na bango ti. So biso de to vandi nga lata mingi maputa na nga na lata mingi so na lati panton na nga frère Louis Mbuya yebi. A kuta na lati panton na nga il faut na kanga ceinture. Kenati ka ceinture na nga dessous na ngemona na mona na ti. Vous comprenez? So na lati na lata ndingwana. Ce que mon peut-être erreur to na vandi o moni plutôt vandi boy. So temi et pantalon à la place à taille. Vous comprenez? Yango wana. Donc to lata te pour te choquer mutu. Pour te sandeni bana poto bana Paris bana France et bana Londres bana partout. To lata te pour te choquer bino. Biso ta msusu ba pesi maman Thérèse a rôle na ye. Alati c'est le rôle. Mais nga mabaya na nga mingi na 5 minutes esquisse na changer midela mabaya. Comme ils ont choqué. On changer midela mabaya. Misuni na nga nyoso e bombana. Ndenge sepeli na osali nango. Florence Mene, au moins Florence Mene. Ah, moi ça te dit tala mulai, elle met 80. Florence Mene. Florence Mene. Et chora na nga musunité. Kasi c'est quand Thérèse dans la musuni. Choquete. Elle est kambala ana musunité. Elle est kambala musunité ta acoustique na Londres. Ana musunité. Libaya ka elle kambala sora la to tika ba valeur. Soit zuka libaya na pesinga la fongoli ba valeur wana. So la lacha musunye bima. Ozo mo passe dans loba. Ataba sunga modèle monté ndenge ninga na modèle moto tongisa ngo na mutualité na biso. Baninga ba tongisa ngo menga na tongisa ngo lokwa na muta musuni ebimisa nga musuni. To asu na ser na biso mungu na Judith asu na musuni ya koleka yanga. Ye kute bima lokwa lo mususa ke ozo kitendi munene aba minga bi na bambala ngate na oboma modèle nanga. Ozo mona c'est le modèle. Mama Thérèse. Nangina lo baboy. Au monde où pelisa mnoka ki mama Thérèse no oyo posa déjà na mutu azana nzela yokela ba o bazangi mawa ok l'église bana bazangi o bazangi moi prétendant bazana bango ebele pe ba luka bango mama Thérèse kende église très bien na l'église chaque dimanche l'église au monde bato ba tchaka to cette bazone la nzambe na ngai papa na ngai pambola ngana na libala ça confirmé mama Thérèse na sina yambi bandeko na yo to basaka musala moko na yo notanga bakuma na bango te soki otali émission bazo de la ka otanza mena ko kité mais baza déjà plus de 30 d'années maman na ko za peine vivre na moto mais singi te to bana na temps to vivre na bisoka l'église baté bino bon passer na bino terre bino ndengwa biso passer so te abiso bongo te mais to na mokili c'est comme on osela lilobaté liloba na kacha mokili yango na ka zo combiner ni so to ke donc elongo bongo akele kelele Toto bara hein toke ko toke te maman faut se discipliner au moins na mukila on so bika ke ni so do sesa li sum c'est que muto abomi na muto yibi mo sa muto ezaka li sum ndé moro ozo comprendre c'est que peut faire que OK oboma mais le kolo boma to OK oboma te pour li sum mnene ya mukeza la te oyebi ke na salle nga émission
na bato basaka mosala oyebi ko munoko nasaka émission na mama kalunga nga na kansu mama kalunga na ya sene boye na kufi ya TV akokanga te mais oyebi ko yozo lekelanga makanga mnoka TV ya maloba yo lobi nga lobi asangisi maloba no apesi loba te oyebi ko yozo lekelanga ozo défendre yesu kaka ko défendre ba Teresa na ebselo ko moko ya mukene amnene senga nzabe mama on a cette émission mona Caleb Tukebana Caleb président que j'aime beaucoup la président le nom mon na ebo formé de son appel sur yango que tala ma yelo ye na zwa yiba président na chana kati nanga mama Hélène on dit maté que na mona Caleb on sait parce que ne bossa musaki to oyebi président oyebi na pardon lipsa Caleb wa président na ngate oyebi que Caleb président na ngalo bata président Thérèse président ma Thérèse kasi ya yo na fier président le quoi Caleb oyebi que to seka émission mon lobby ba sœur mutako sabino te omoni eloko babengi kaka Adam mobali yango balobaka ata mobali ataza handicapé ataza mukuse ata aza lokwa garçon de chambre na ngai comme na Jérémie azatala ataza lokwa mo mukuse lokwa Jérémie na garçon de chambre na ngai wana il faut pesa ka respect bi omona olali okangi ba oreille moka comme okanisi ko lala kina mutu nzoko lali yo poza kosi ngasko wala yo luka ba mari de nuit pambati exactement voilà on luka ba mari ngaso na lena bondeli na fuka mina sengi nzambe na batela bana nga batya mobali na ngai azala bien papa na lali pinza Caleb alobi na nga bi mama nito oyebi likambo ko bake mon mari est-ce que bi yo kana mo mobali valeur wana zo mona émission na sengi na Caleb faki boza na Caleb alobi ke mama nito yo kana no ke moto bake mon mari et mala mno ka basi so tout est kasi ndembo peka ya vice versa butu pa ma femme est-ce que mobile tout la terre nana ebisio bel bato la tout le belate ngomba comme biso ba ka liboso na biso ba otula na bango nana ebisio comme butu ba ma femme à moi maman ma femme minga na ebike munoko za pona bangala balo pe ba munoko boy biso ngamu kwa kashilati mobela mupanga ngamu vrai mu kwa kashila bongo ba kana munoko babeta mibali biso papa so na bete so masolo bongo batamu semso zo beta même ngala ka tsa bakoko lonjine ba rapenza nini kasi biso na kaka biso bakwa ka lonjine mu kwa kashila na kati wana bakwa kashila ba yo kanga ba pe ngombo te petit na ngadi occasion si leki na petit on a bi petit mabe kwa leki na nga na Paris ngapela pesi bena mulumba nyoso to yaka bena mulumba na ko tuta bango makufi ndi makuti biso ke bena mulumba so tuni papa biso ba banga bakwa kashile makasi bateza tika kaka wana ka to tika ka to sunga na mama salama Teresa siko na monike makamno so nazo ebisa yo ozo contredire nga ozo linga te mais ndenge na singo ka boye yo bi président ka ba bi ke moto lo ba penza mon mari mais mutu pas faut ne pas ça c'est ma femme maman peut-être alobi oya ko makalo ka simaro masia wana na comprendre ngite simaro masia ngala tuna bina lutumba simaro masia na comprendre ngite moni mina ba ta théâtre ba mambo ebele ngala comprendre PD na fungolo yango siko simaro masia PD ya bongo ya bongo mais maman Teresa to ke gauche to droite na ebiko za munoko mais tena munoko to sola to sola na biso el kambute boto zo sola na boyo kima pa mabio ya munoko te ça na pele to fingi pe mutu te za ka makata masolo bon fi banda to solo o fingi ne o fingi no mutu te alors sikoyo ndenge na senga na yo kaka au conseil ka ba président na bino ba nini ko ba groupe théâtre na bino ba me ko bungisa ka ela tele basi siko mona mwasi so moka na okufela kalika nazo je défends la femme au monde ba bi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation moi si penza Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur celui qui trouve une femme trouve le bonheur une bonne femme yango Bible fait que préciser bien que une bonne femme mais le baka celui qui trouve une femme trouve le bonheur et préciser quitter bisopé to préciser que celui qui trouve une bonne femme trouve nini le bonheur oyebi ki ezana mobali nga na yebi ki moi c'est moi bisinga biki non maman ni tunga vraiment mobali na ngai à l'époque abanda ko kangela nga na kati ya chambre papa ya baya kangela pona jalousie muto moi moi c'est été pona jalousie kangela ke pena na chambre so papa ya bakei afungoli c'était dit à quoi dit na jalousie vous comprenez mais mobali
c'est pour dire que moi, c'est comme vraiment impressionnant le bâtiment quoi. Tout ça, chose mais lingala c'est une façon de parler. Mon Bible, moi, tout ça, moi, ça mais tu regardes au solo là, on quand balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais une bonne femme. Parce que moi, sinon surtout, aya ka na bonheur te, na sens ni. Basi mususu, baza ba dépensière. Moi, si mususu soko alamuki l'hiver à masanga. Ce qui fait que papa t'a a combien? Et le quoi les bosso et à masanga na amela. Moi si mon sous alingi kolata, tu peux kolata te mais moi si mon sous alingi kolata au-delà ya moyen ya mobile na ye. Moi na mobile na zo ka 10, yo ngolata ke la mbe bateka ka 20. Tu auras retenu mobile na nini na ki moyibi pona moi pe mobile pe moi faiblesse na lingi moi si ya babi ke moi ça mutu moko ya valeur. Vu que toza batu moko ya valeur malgré aux contredire nga makamna na zo epsa yo mais président na Caleb alobi pona ko ba ke mon mari ayaya ma Teresa ngana musala mabala na sako mona penza ke mutazo lelako pona ba balele lolobi mosika tchaka alliance na nini na mosapi mais mutu muso biso ka bi alliance zango lokote eza na ngaka libende apamba camarade mobala nga benga ngo serso nani comment ça s'appelle soko tu mobala nga bi yango yo penza bande lien na la serso o mona na rasute camarade mobala nga eza bongo boningo eza motema mais malgré motema mo ba tcha mpena ba signe balobi ke le mariage soit honoré de tous. Balobi mobile il faut que bala monsi na famille, il faut bala monsi na l'état, il faut bala monsi na l'église. Donc bleu connaît ce fait nini honorer que le mariage soit honoré de tous. C'est pour dire que moi si azam tu ya valeur. Vu que moi ça na valeur, toi na ba valeur moko bo il faut te ba ko défendre yango. Il faut pas bala extra biso ka misa pique ba moi si boye tozo mona basi ba ministre bazali, basi ba pilote bazali, ba médecin. Donc moi ça ça penza mutu ya talo. Alors nalingi ote ya kaka baninga na ebikeza musala mutu mutala musala na ye ndenge ya saka musala na nga peta on sa service traiteur tablement na nga pe mura adi londo habitablement na pe mura kela tana batenu na mutu hôpital eza nango ndenge wana na ebikeza beaucoup mais bon meka moi mke ko bungisa soki na zolo ba boy na ebi ba conséquences ezali mama nanga ba conséquences ezali na kotanga koma mutu te po kaka o mboko pe koma mo tribunal soki total ba chanteuse na biso mingi ya mboka na biso ya ba mama biso mikolo ba balite baleki na bango pe ba na sima na bango baba so ba bi baba so ko bala maman eza libala officiel vous comprenez parce que mobali oyo a tio système ya to vanda bo vai na bino côté kuna susu ayo na yolo boy ana ya to vanda na yemoko na bandali ya to vanda moko na matonge ya to vanda moko or officiel azala kaka moko alors on a baki qui est passé ko la kabisa na po vaut mieux que bon ça déjà futur passer à tes amis tout ça ni tout bon ça futur nanga c'est au baka message moko na ba président na bino ba top théâtral c'est vrai bon ba ça peu pour na mbongo ba attirer batou ba mona mipende ya basi ba mona kama boye pona batou batala na boyite na za pe contre tes amis ça na bango mais ba meka ko bon ça mo ke po bande ko na biso o nga na yebi bazolela balela mingi ba kolele kita mo muki Maman Eliane, au moni likambo lobi pour la président na biso, eza lokwa to komi film na biso. Personnage azali, personne azali. Neti o azo bana bino neti lo na ebisa ko le débit keza Anchika. Donc Anchika azana bilamba mususu pe eza ya scène. Na bilamba mususu pe na musu na boaka te na bomba kango pona bike mkomsusu ba pesa ngai rôle mo ya pasi bilamba ko edenga na pasi. Mokomsusu ba pesa ngai rôle mo ya mama mo mutu esala kate ba kolona nga o ko edenga pona boto. Za biso penza ba artiste zo bilamba mo o penza to ebike o eza approprié pona oyo. Ozomona mais ce qui est na bande ko na biso mususu bazwa ka ba tenir ya scène. Bande ko na nga mususu bazwa ka ba tenir ya scène. Ba lata kango tina ba balabala wande komi mabe. Ozomona pondingo lobi ke pilote munganga po kota sa mto opération akanga zolo na ye alati tenine biso to mona bino kuna poto abache atana kisa sa balati tina ba chapeau na mutu parce que ceux qui souki na ya mutu peut-être coach mutu na mbumu et voilà et luke ba malade musu pilote za ya mwasi ya mobali avant mata pour ane kende adana tenine na ya na pantalon na ya la takako la tande biso nyoso to la takati tango akiti azui tenine ya on biso musala ezana ba tenine ondenge zalaka biso pe ba personnage o ba pesa biso pa ba président na biso tant a commis pièce naï alobi ke maman Teresa yo jouer Gabriel o jouer kuna maman Lo o jouer koto ozomona ba kaboli biso ba rôle wana et puis ba kaboli biso ndenge ya kolata oza na famille moderne o lata boy oza na famille riche bo lata boy yoza pit o lata boy mais eza passe mingi quand on le bail ke ndenge président Kaleba le bail ke mon mari pour muta benga mon mari ça peut mon balo à s'engager
azui makambo surtout en main abi oh moi sinaki ko bala pope mobali pe benga mwasi moko bo ma femme et elle likambo jeté quand de lobi ba comme ba bureau na ebele mais ça moko o za ya mutema na kosi yote mameliane mobala ko za na 1000 femmes ndenge Salomo za na bango ma moko na kati na bango o Salomo lingai ko lika bango za zalaki ozomona na bande ko nga o bini bozwaka teni ya musala ba pesi o jouer mutu mola tika mako eloko mwa mukie mususu yo tali subwe na makolongo so esepeli si yo te ala tshonso na balabala e pesi so na kanda tatouage e baksa nango beauté te na vie ya mutu na lobite ke botika po pa na nganga na ochango te to solo entre biso bande ko ya basi pe mibali po bande ko so pe mibali ba ko motondi so pe na nzoto nga munye baksa nango lo te pona nga tatouage baksa le soko lingi peut-être mutu na so beti tatouage mo c'est que beta en place mo ba secret peut-être que mutu na mta mona tam su kombo na ye mais nga sikoyo na ebite ndeko na nga mo si topé ya mobali mingi basi ndito atiraka mingi biso basi elo fa to so na mama Eliane awa to zo bilamba ya sainté to comme ça bilamba to ko tamba nango partout neti sengle olati sengle misunyo nyoso ya pembeni ya webimi mapeka pe ya mutu muso ezaka pe ya kobombana mapeka nyoso na saison mona na sengle matino na transport yo na po zo boko otomboli ça pe polité et ya pe polité to la tabiloko moko oyo pe e soulager ba ninga na biso tomba zo tala na bana na biso batana ba poto bana na biso bazali awa poto sito kolisi bana so bana na biso pena ba artiste ba bimi ba telemi bato o mwana bakata o mwana Thérèse o te bokosi mais to pe na bana bakoli bana biso bana éducation na biso to miniatika kasete bilamba ya scène ya scène bilamba na biso to la libanda eza bilamba libanda mais eza pe na bilamba mususu biso mo neti libaya et libaya scène te vous comprenez et libaya o ke na lataka yango na sala yango musala na ngai le quoi mama Eliane na pesi conseil to tonga oyo ko bomba misuni ya nzoto to ko tonga oyo ko bomba misuni ya nzoto dans le vite au bon musina nzoto na pa lata mabaya na bite ko bomba musina nzoto so indege maman Thérèse olinga Eliane simple comme bonjour neti par exemple soso lumba nali na soso bo moité nali soso bo moité ngai osai kapati otumbika Thompson fufu bina filé bon est-ce que prochainement so ina ko la que ça peut pas nous la manga ngana Thompson ko tumba wana kitoko yem ko nini ko wana voyage no wana zonga na plutôt na busa na tumbelo Thompson to lia mo fufu makasi simple comme bonjour tu promets hein en tout cas so yo nzamba batena na septembre auto na mars na septembre donc au célèbre moi spécialité na yo wana en tout cas encore une fois merci beaucoup na peut sozan kamuso loba pour te comme na suka émission na biso pona moi makambo lobi et c'est pe singa makasi malko zaki matata makambo lobi siko ezongiso na kibo moi si surtout na moi si amoluba na matata te mama na matata te Thérèse oyo bibi sona moi siko mabanga kake gozanga te mabanga gozanga te tala ka bino batno biso de partout bolinga biso mingi c'est masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan Dadou zenga mambu yo ndo kata makamtaka na kati à Londres ma copine privée tala Dido Gabana nzambaba mama na kati à Londres De Gaulle mata ya ba De Gaulle dio ka Jansi Jackie Atunda tala bino ni surtout dona le labino fort na motema ndenga mukete les parisiens lourds Germain Yeli donc na lingi bino ebele rosakanate Hélène Kambala ta acoustique tala yo Magi Makanda moi c'est pembe pété maman na bébé tala bébé jolibilité oh wapi yo pesi biso na pesi merci maman Eliane en tout cas ndengo kanisa kingai na pesi bana oni sombote tana ba kombo na ebité na pesi service traiteur mobimba mbote bo continuer bongo en tout cas en ba coup de chapeau service traiteur de toi na matanga na koufi comment on a besoin de faire les grandes sœurs kunga utnaza ça fait une semaine déjà na présenté ba condoléances na ngai et pas ya Maseba Iber Maseba Iber Maseba Wani Iber lela dit la but teketa tala kaka eza on dira bisonyo surtout en tout cas nzamba ebiponya zui grande sœur za motema makasi lela kwa mo Christo Maseba Iber merci na binonyo surtout Diego na oboso no te posando ya mwana ngai Diego ba gros bisous na sepel makasi
En tout cas, c'est Peli maman Thérèse, merci beaucoup. Nanengo ndimo yambanga, c'est vraiment très gentil. Quand on a mon chaud mais minga mon toki singa ya. Minga mais yebela po umela. Yebela. Melina yebsenga mamela ni yebela. Kale baba kisi umela. C'est quoi ba yebela on ba umela ba tumisu ba ba yebi na mango te ba ba katika ka baloba. Yo mta mabaku mta mabaku te musoro bandika poki batu bamele na baki yebela umela obi poni ba ba yebela umela te yo bandika yebela umela kolela onfimbu yebela umela tandeni talaka Johnny ngela sola boso ko seke lisumu pasteur Agasila moto na nzambe talaka yo John na batu menge mobala mbinga mbinga so quoi déjà maman baleki ebele donc talaka Johnson na leli moi pas koto moi 100 € et mère kendo hôpital talaka et ça là bien en tout cas merci na batutu o botali biso botali émission na ngana maman Thérèse na yebika ke bo sepeli ndena baka émission na biso za ya famille maman Thérèse lobi nga pe na lobi boye ka ndenge ezali ba o ba pesa nga ba questionnaire ke le ba boye ponga ba makambo ezole kana mokili ezate makambo o inventé bio ya la taki vers church ya la taki jivanchité émission na ngeza makambo na tezaka mambo famille kaka pona ko aider bandeko donc to se complète ka na vie to se complète mona auto constance ke émission moko na maman Germaine Sakombi na makambo tel ba veuve moni ke na continue mambo veuve mingité parce que ozoke ndiko se remarier et on a posé plein de questions na te mais tant que veuve ya s'expliquer ndenge nini ezalaka expliquer ki yango so 8 ans tant on betaka préparer nous pour le mariage au moins na ka émission na ngana maman Sakombi d'accord merci mingi nde bozo ki bo disposer ta na bino hôtel émission na biso ya préparer nous pour le mariage bo continuer toujours kota lango parce que na pesa na ngo pe ya ofele na futi billet nanga na yenanga na sala émission na zongi ofelet mais na zo pesa ngo ofele mais na za ko évangéliser donc évangile momimba yango yo baloba ka babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja donc so bazote ya mwana muntu aza bomoyi oyo pas ne orphelin asa nini ayoka nazo soma mboba kisabino te boyebi ke télévision za makambo baton que Dieu vous bénisse. God bless you. Nzamba pambola bino. Nzamba nous bénissons bana bons. De gros bisous à Lewis Makanda. Makanda do babena Makanda do chuma ki na Makanda vraiment. Lewis de gros bisous. Bye bye.